Kolala kola mukeza bitidité, vous allez voir André qui a Sentinelle TV. Kolala kola mukeza bitidité. Yesu azankolo. Bien aimé, kolala kola mukeza bitidité, bozabongo na petit déjeuner avec Proverbe 30-30 dans Sentinelle TV. Bozolanda bisope en direct na Sauf 15 TV en direct il y a Canada. Bon, mais c'est chaque tongo tu es la rabino petit déjeuner. Ata bache mitambo basali ba groupe pour basalo mabe. Toza na nzambe ya likolo o abatela kabiso avec deningo ne kolo Yesu mobundeli na ngai. Yesu aza mobundeli ya yo na ngai. Kobanga eloko moko te. Mosikoli na biso aza na bomoi. Ba plan nyonso ya monde de ténèbres ezala nul sans effet. Mobateli na biso, mosenjeli na biso alalaka te. Butu moi azobatela biso mpona koétouffer ba plan nyonso ya monde de ténèbres. Yenda bombaka biso, yenda simbi biso. Sentinelle TV et Sengo ya communauté na biso. Mobateli na biso nkolo Yesu alalaka te. Animbaka pete. Bomoi na biso esimbami na nkolo Yesu. Yesu mobateli na biso. Nani akoko botola oyo nkolo asimi na loboko. Tata mwasi te, noko te, nganga te, pasteur na yo te, voisin te, chef du quartier te, ezali nzambe moko mobateli na likolo na nse. Yende abatelaka, atombolaka, anetolaka. Azanzambe malamu. Na tongo na lelo, tozoke no kumisa nzambe, tolobaki ete kolala kolamuka ezali ya bitidité. Soki tolamuki na tongo to kumisa nzambe, toyemba ta banzembo oya kala, soko moni koyebi kosambela te, ozaka na maloba te, tia banzembo ya ba Deningonde, ya ba Matu Samuel, ya ba frère Patrice ya kala, tango bazali na molimo. Oya kala bazomela nzambe otie banzembo ya Ale Moloto okoki koyemba kosambela elongo na bango yozala malamu. En tout cas nzambe abatela moko na moko, nzambe azala na bino esengo na tongo na lelo.
to bandi na ba tongo lelo to intolo belana no congolais esengeli to tika distraction to kangama na Yesu ezaka pour na fin de l'année te mais eza moko mususu eza na ba bonne année mususu to fêter te moto abotama akola il faut akufa liwa eza nzela malamu ya kokuta na nzambe eza na nzela moko te okoki kokuta na nzambe so okufite mais kokufa ya problème te faut kufa dans le Seigneur pour eza la gain pour na yo tokuma mona bato bakomi kobanga bonne année na sambela po balianga te bonne année oko fêter bonne année oko fêter bonne année est-ce que vous fêtez 200 bonne année est-ce que vous fêtez 150 bonne année mais soko bateli bomo ino na kati na Yesu Kristo bien aimé mokilo ekoleka makamyo sekoleka mais mokolo mususu oko se retrouver na se ya maboko ya Yesu Kristo azo protéger pour otambolaki na kobatama na se ya liloba na ye tozo ke ne kotanga liloba na Nzambe na Matthieu 7 21 à 24. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sa ruine ont bâti sur cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus y achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme avant, comme ayant l'autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Nzamba zalokum. Bolimisi malili vraiment makasi de temps en temps bo supporter nga na zo moi tasa café na tongo et réchauffer nga pour na bimisa bino ma ba volonté en Nzambe. Omoni eloko zo sala ngama wa mingi bato belé baza ba bunga nzela baza na kati ya ba secte bazolanda banganga bazolanda ba aventurier pe ba okenali felo ceux qui après maté ya oyo ceux qui après exhortation aux décisions ya ko pesa bo moné pa Yesu te Yesu ayaki ko sauver mokili Yesu ayiko luka bisu bana na Nzambe ya solo souci ya mwana na Nzambe solo ezaka poto te ezalaka mbongo te bozwi te ba matériel te mais ezali ko bongisa place na lola mwana na Nzambe solo alengela resika ne na lola mwana na Nzambe solo mais lelo ba faux ba chrétien ba faux ba serviteur ba tie trouble na mituna bino bato belé bazoka bisa ko sambela il faut za na mbongo ebele ko sambela faut za na voiture ya kitoko ko sambela faut za na bilamba sur la parfum
folia ka obwaka biloko libanda ba bosani ete bolingo na nzambe eleki nyonso. Nzambe alobi na se okoki kozanga mais okozanga te na likolo. La Bible est bien. Et l'obio, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mon dimi, mon Christ, souci na ya liboso za kokota na bokonzi likolo. Bien aimé, na tongo olamuki, olali, olamuki, olamuki, olalaki, lukaka bokonzi na likolo. Bokonzi na likolo zani. Dans Jean 17, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, c'est toi le vrai Dieu. Bokonzi na likolo zako yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on respecte l'ilobanaye au côté des gens na kati ya bokonzi likolo. Alors pour on dit makoza vraiment na kati ya bokonzi likolo, il faut aider babola, ko aider ba orphelin, opprimer bateau ba ko zong sur le côté, ko linga ton prochain, ko linga nzambe, qu'on respecte mibe konaï. C'est ça le royaume des cieux. Or lelo tozana bateau bani koloba mingi na monoko Seigneur Seigneur Seigneur. Mais Bible lobi ke bino boloba nkolo boko kotate. Mais voici celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, qui va entrer. Quelle est la volonté de Dieu qui est dans le ciel? Volonté nzambe na likolo loka liboso oyeba nzambe lokola nzambe pe mobikisi. Oyamba ye lokola nzambe na yo. Alors ne vous souciez pas du siècle présent, de ce que nous allons manger demain, comment nous allons nous habiller, comment. Il dit laisse le lendemain se prendre soin de vous-même. Le lendemain prendra soin de toi. Si tu es dans la voie, si tu es dans le Seigneur, si Jésus-Christ est dans ta vie, si tu as donné ta vie dans le Seigneur. Biso za rolali la muyo ki mutabengi yo. Ayo tika mutuka, abengi yo, atindi mbongo, abengi yo, atindi lamba, abengi yo. Ba mama ebele lelo bazotinda ba carton église a masina, ba msuna mona ba honte na ebelo ina ba honte. Ba carton so ute okoma lobi na église masina oyo utaki Germany, Allemagne et comme serona na mona ete assemble ngana na YouTube amona nga yebinga teme azala touché atuninga passer na tina na Angleterre ngabite lokolo zo Kinshasa église za Kinshasa tina Kinshasa lelo ba les bons samaritains ba kena ozwa koli et avant bonne année, au moins 10 cartons comme ça qu'on compte au ngamo na zana na zotine. Au moins que bazotine na pona ngate bazotine na po ba ki mungo nzambe ba otine la babola ba ofele bo primer. Bana na nzambe bazaba o bazana entendement ko ça la volonté nzambe nzambe ba sunga mobola sunga muto un jour akoko zong selote ngesala nga plaisir les nasistaka bateau ba ko zong sale lote. Netna période à bonne année oyo balabala na biso ba mama nyonso tout ba renotike la bango soso moko mama moko azana mama Claire azako defisanga mapa commerce na mapa koya na saleli ma manda azongela nini na mapa na loba montante azongela mapa ayeba ke na quartier to sambelaka tozaki na ndeko na biso asambela nzamba sale grâce à zonga poto ponga na ya poto te pasteur no na ya poto mupagano ba refoule ngane na zongi nde na kokutana na Yesu. Alors na quartier na biso na zaki lembo ba msu ba sambela nzambe nanga ba mona o nzamba sala na kata na gina zanga ina lipapa ba mona lelo mituka boni oyo nga na kotisa na mboka na bana na zonga. Alors bana na nzambe bazaba o ba edaka babola ba edaka bato ba kozong solote mama na tiko kabela nga lipate mazako defisanga mapa. Mais Nathalie nga bielo ni na kosa na tuni nga bia boni ya Claire o kutavanda comme moi maladie boni commerce wa sala soutenga bi bon boye psaye azo ngela mapa na parce que aya atikala jamais wa kosambele pa nga meto ba voisin ndako na biso na ndako na bango ekangama totala na nabuyi. Alléluia. Donc Bible zoloba c'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait de miracles? N'avons-nous pas chassé les démons? Cela veut dire que Batonio se va faire un miracle. Batonio se va faire un démon. Batonio surtout oyo ba sala ba miracle ba benga ba démon ba bonde la kapona batu ba zo kumsa ba miracle nyonso za bonzambete. Ça veut dire que Batonio surtout ba prophétisera nyonso za bonzambete. Ba msusu ba lia na nzela ya mboka oni mbetenge so ba tungoli yo mai na matiti okomo prophétiser. Okomo lobela mutu bilamba lati tu. Alors so okutana na aventurier ne ba uto tungole de pompe ya mai ya mbetenge na masoki matiti ya tomate abani oyebisa yo kimbikudi yo lobi na kutana na prophète munene. Opesi confiance n'est pas prophète. Moko kamwa mukolo wana Yesu abina yeba yete po azayi ko prophétiser azosala ba miracle azosala boyeme na kombo na Yesu te. Esengeli boyeba nzamba zali Satan zali awa zobozi afongoli bino makambo ebele avant kufa ayebisi bino na ba pasteur bazakoke zo ba kisi ya ko prophétiser ya ba miracle bali ngai nde naza boyi pasteur nazo nzambe témoin naza na ba pasteur eza na poto eza na Afrique oyo ba benganga ba bio koma na église minene yaka to initié yo na bengana ba misusu na beta ba bambata o nazo ba nazo nzambe témoin eza na bato ebele lo basali ya nzambe baza na kisi yango ni biso nayebisaki ndeko moko nga biomoni soko kutana na bato kwa biso to wana expérience to vanda na bakankenza na basonika futa ba grand o bino mona ba grand ba mokuna wana ba Léopold Mutombo o bozo mona ba grand wana to vanda na bango nde ba professeur na so ba kinzamina bango nde bato ba vie na biso to vanda bango ba former biso so soki na vanda na bato wana na mokili pe na vanda na ba papa wemba ba kester ba tabule ba tona nyonso tu na vanda na bango donc na zan expérience na ya mokili na nzambe soki na yebo yeb soki mutu songola za aventurier mutu songola simba kisi mutu songola sala boy ndima seke na ina sauver yo po na zan expérience na vanda na bato wana na lala na bango sika mo na lia na bango na mela na bango na yebi bandako na bango to vanda na wana yebi ba vie na bango na ko yebso oyo abandaka na nzambe atika nzambe akoma na kisi na okoso ponani pona vanda na bato wana alors on a mutuso leo vande pa nango olio expérience otuna nga ba question oluko yebeza nini omona mutu abandi ko disiter ah yo pe abona bona oso disiter na mutu lelo batindelinga susu ba video enterrement ya Nodi Mataba mais bateau ba yebi masolo angana Marie pona Wengel Paris ba yebi que ce sont ngana zaki président d'honneur na bango j'ai dépensé on a mangé on a vécu ensemble on s'est fréquenté tout beta ba conseil président tout mangambebele ba yebi na Wengel Paris tout na bango Didier Forme c'est qui est l'autre en relation madame na Marie Paul d'ailleurs prochainement Hélène Azagi fois passé Hélène Azagi na Paris il était question que Nena et Tina Lille n'a que nous talaye tout ça la même émission je crois prochainement tout ça on a passé des moments ensemble ba Richard ba Wabarik les batona nous surtout ba royem sabino ke marambo proverbe bazolo ba Didier Forme mazo beza solo to tikala ba mi to za ba ninga to za na bango malgré bango ba tika ba musicien na komi pasteur na ko boka bango te le long appel nazo le la Nodi Mataba parce que c'était un ami un frère to travailler ensemble c'est-à-dire tant que vous avez une expérience de la biso, il faut autour na ba question. Il faut luka koyoka biso pour to une expertise. To vana na mokili, to vana na nzambe na batanzambe oyo ba bouger monde. Les sonika futa zo sala ba stade plein ngana na kati. Na ba vidéo wana. Toujours travailler ensemble, to veiller ensemble, to vendre sika moko, toujours gêner. Na plein de jeunes bo balobi to damete to kena ko ta vie azo dame mais biso surtout to gêner
Vous comprenez ça? Babylone, on se mona bani. Boye bangote. Tant que biso tozoloba te pour to blesser batu, tozoloba pour to fortifier bino, to yebisa bino makisolo on eyali. Bato bele ba osala ba miracle na kisi eza nzambe te. Alors biso na mokili na to timba, to yokozwa mo esprit ya Yesu ya nzambe na kati na biso to timbi deux fois. Ngala boko taka lesika Nathalie kaka elobi le pasteur Nathalie na oyeba déjà molimo wa nzambe oyebisanga c'est un escroc. Tala même na ngongo na oloba na lead évangéliste Patrick Masenga aza chauffeur il y a bis fest 42 babenga chauffeur à 42 aza marié père de famille mais azemisi lisusu deux filles na kati église na ye donc comme na basi bisatu na lead évangéliste babenga ye chauffeur à 42 mopusi bisi à 42 na lead bato baye bien aza na mwasi marié mais azemisi susu deux filles église o balandaka ye akomi na basi misatu trois babo tala lisusu babengi ngai parfois abengi nga pasteur yo tosala bemission tala fille oyo alobi ke papa oyo babimeli ye na jobu boye na boye na boye mais fille wana na jobu bapase baali aluka délivrance. Tout ce qu'elle raconte c'est du mensonge. Soki papa Wemba azana posa kopesa message na mwasi na ye et ça oleke pa na ye soka bimeli na Afrique du Sud et ça bossani adresse ya Amazon ayebi ndako Amazon avant d'arrêter. Alors boko gobe biloko ndengwana ou cette fille là aza sorcière son botali origine na ye botali longine bo mona que c'est une sorcière alobi ku tuturo papa Wemba oyela biso pepe kale. Elle ne badine pas, c'est que yé a voyagé à Boutou. Azobeta masolone à Boutou, ce qu'on a bimsa on a moi, pour qu'il n'dokeza soit au batamate. Bien aimé, Bible lobi ke ba oyo bazo sa ba miracle à l'okuta dans le banaï Bible bangote. Alors, ayo le basus boy. Ceux qui prophétisent au nom de Jésus, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, que Dieu n'a pas appelé. Nzambe mukola suka kuboya bango pe alobi boy alobi n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nzambe aza clair alobi mukola suka koloba naye babinote bo se retirer na nga pour bozo commettre iniquité. Lelo l'église est comme belé, batno soani ba sambela, batno soani ba l'idée, batno surtout balingi ko sala buzoba na kombo na Yesu ba banga sunzambe te. Nzamba umeli et ça mi ko le belé alaka ko ya zo yate alors mutu na kwena ye akomi pasteur. Ngai o nazoba na former mwana azalaki shege na masina. Na formé na comme c'est pasteur na tigeli église batombo kisi abotolinga église bakiti nyonso akomi pasteur na ndena lupango na bango ezalaki lupango tenga na tianga na tie nyonso na bongisi yango tout na bimisi mbongo ebele ba instrument banini abotoli nyonso tu ikomi ayi lobanga nzamba benga ngate loba ba biloko ya yibi ba instrument banini ngana bimisa mbongo na ngate na poto na sombi mais soki ya yali ke ngai na bimisa mbongo oyanga na sombi biloko po servir nzambe ya botoli yango po animia tikala na armée de tenesika kisi yali bondoki tout ngana ebisi ke to bimi po na moni kuna bonzambe zate ba osa ba vanti ba oboma batu ya lobite ya tikali pe ya lobike église etikala ya ye. Problème tena 200 personnes malam à moins que ngamu na planter église wana te à moins que ngamu tunazali mutu oyo na yeko implanter armée de tene na masina te côté kuna tu chango mobimba ngamu na planter l'église na bimi na zulu pa mususu na pesika communiquer bano baza fidèle na nga balanda ngai omoni mokilinde ekomi muto yo formé muto yo préparé
église walanga na otiko zala jamais pasteur kuna daeso le naza okende na kili naza na temps ote ya kuna te ba invitation ebele parce na koma eloko la promoteur na wela ba instrument na wela ba bilamba ba portable ba sapato bani na komi na ngalo la promoteur mais atie likunya boto l'église à moins que ngai nzamba benanga te nzambe afuta batomboki donc tozolo bake nzamba lobi retirez-vous de moi lelo oyo bato belé baza sima ba miracle bato belé baza sima kisi mais bazo sala ona komo na Yesu Denis Ngonde Yesu aza kimelo na biso Yesu aza kimelo na biso Yesu mobondeli na biso Yesu mobateli na biso Yesu ekimelo na biso Yesu mosikoli na biso Yesu libanga na biso kolala kolamuka lelo ete ya utika la baventure Yesu aza mobundeli na yo Yesu aza ekimelo na yo Yesu akojustifie yo mais soki oza na baventure Yesu akobenga na yo nzamba batela moko na moko Yesu aza malamu Yesu aza mobate Yesu aza motombo Yesu abwaka mtu libanda te Kolo asembola loboko na likolo bomoi na yo amona elelo na yo tongo alelo ezala tongo mapamboli mpo na yo nzambe atambola na yo alamuka na yo afungolo baporte mateya oyo ekota mpe ezwa bisika na kati na bomoi na yo kolala kolamuka eza bitidi te oyo nde drapeau ya Congo ya solo yango oyo mututufu aluka azala nango bolongola oyo ya occupation rwandaise